Famille na bien. Na bango pe obunga te muto asala yo mana famille. Bateka lupango to ayibaka mbonga kenda poto raza kura jako mama et mama. Makambo etali Kongo esika azata to tiela ngo motema ngoleka biso kutu tozawa to kipaka ngo te. Baba bola Kongo baita Kongo yangani nini? Yona vina yo. Mama, ngaka na ngala tongoli peza wa. So na dame na toli se Kongo eza mala batika ngo boye. Yo kenda poto orokenda luka kopi no bima na 5 euros sala poso mbongo zele belo sunga famille ya Kongo. Okoma sala mkina tango bandiko fandela Kongo basakira manyama na pays. Oh banda kanga mwa français comme mama. Alongwa na makambo ya Kongo indépendance mindela koma kotambo elango ba réunion na balabala ndira botama na poto. Macron il a mal fait. Yo bateka lo pango kendo luka na poto koma kotelema na ba réunion poto ndire mundele ko lekisaka drapeau wa. On est assez à Paris, on est assez à Idi. Tala bolole oyo. Na mwana mkonga bie tana kisenzo bazela ka ye yo. Abima lo kwa munde mitoko ko ko tuna to marche va. Makambo etali yo tena poto. Ko sone l'indépendance mindele yo moindo. Bana biwe na meminga ngambu. Mama makamba solot. Na zalo bela yo pomona ke mutu. Eza yanganité ba bouja mutu na kasangulu. Donc ba simisa lo abela ko ben tese le bouja. Azwa 2000 boma sa kende fulu me makanishe bu ebunga. Azana poto ndira azana mitendi. Aiba tena za wapi? Na zalo bela yo. Mama makamba poto alekaka na ngombangu babeta atalaka indépendance à mindele alikaka na drapeau liko amutu ko posa batuta on est ici on est Obosa na pe mama nanga so zana yaya boy mama nanga bolela ya sio bon esa mtateka lo pangu so nsambongo wana zeskola ngai kuna ngo banoko balakira bo babe babimi na kinya ngato toteki lo pangu mtabake poto to so samtazo nsambongo ube yo makira mabe ube mutito tinda sambeba bino mba bopota mama na boyena ke na libala o famille mwasi baleka mbongo babenginga ube to lingana ndenge moko be ba favoriser nga na misa bato bazobanga nga comme si prêtre nzoka na kati ya famille na penda lumbila nga nazaka kotelema na nga foko ma jaloux mais na bonga ki pété sans motif na bato nyonso nakutana bango na ndo mona ya nzamba mimenga na nzela oyo esengo na ngeko bimaka pa bato te sinon to betela ngo tolo yango moni nzamba alexanga na banzela oyo ngambo na kutana ngo tiba c'est so soko za catégorie bato nzamba pona okomona mamona mbwa tika bilela le kosungama ka to bima bolole. Évidemment, on comprend. Très bien, pasteur John Abasso. Yamoni, mi bala bataka loko ba biso ba mingite. Cause numéro 9 une équipe aux charge équipe. Yo, ne peut pas n'importe qui hein. Tous les joueurs dans Tarabotine. Mais coach a bien pour na bilongi. Mais bien sur terrain moko. Coach a bien pour na bilongi. Combien bana ki sasawa, azuni bala malonga. Kwa benga baleki ni bakende poto tileno. Mususu bateki lopango akenda libela wanga nana bato bateki lopango pana ba. Papa nena mamba kuma kukamwa ya kuma kusama comme si yenda lingi. So babika mwana bisa mama na za fatigué. Akomisa ba anniversaire batakuta na poto lokola ya bango. Bakuta batu na appartement ya yebate. So bateki lopango tenda koma na poto te. Banda koma na poto likamba baningo akuti na poto ko memaka bana mindela boti. Eh ma fille tu m'as manqué. Yako zo cadeau ya 800 euros. Degré à bato bateka lopangu bakena tiko na aéroport ya njini ozo matavio kutu na kolenga po matata masuwa te so babeyaka boni kona za okipe donc akoma na complexe ya vie akuti bato na poto na mindela wanga ni famille or famille de Sénégal baza tala ba famille mi eza na kisasa so omoni bango bateka lopangu ndambo ndeko na bango akenda mungu na nzungu wow. Bonjour, bonsoir, chers fidèles internautes. Tout dépend de l'ère à laquelle vous aurez l'occasion de suivre cette très belle émission présentée par votre humble servante communément appelée Bessie Casemiro de la presse congolaise. Si je suis là, je ferme de gauche et à droite, personne d'autre passe. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à notre chaîne Je suis Lokamba Télévision, la chaîne qui vous édifie partout dans le monde. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas seule à mon plateau, je suis accompagnée avec Pasteur John Oboningaka Mingi, partout dans le monde. La chaîne Abisueza Baladi Bosote
toyambe na chaîne na biso tozani na plateau na biso tokosolola oyo nyonso tout etali actualité na baconseil na ye esalaka biso totikala branché scotché na makambo ya mokili. Montréal, je te dis encore merci pour la réalisation kitoko oyo edenga ofongola nga na yamba invité na nga lelo Pasteur John apesi yo mbote. Côté makasi. Bonne santé. Très bien, par la grâce. Pasteur John, le tout le monde a ba réalité moko ezoleka na kina biso bana basi abali mobali o azotsa ya laisse. Ana mbongo célébrité paza nango beauté paza nango nyonso tout peu moi ça luka ko mobala za nango. Mais azo tricher kaka. C'est dit à quoi? Ko tricher na ndenge ni. Donc on tromper ko kinde ko luka mibali misusu libanda. Libalo bomonaka libala eza alliance te. Libala eza bolingo uta na vraie version ndenge nzamba cha olingi mutu na makambo nyonso kokuta pa na bolingo ndenge kokanga nyonso okotikala kotreri ye te selo ndenge olingelelaki ye okuta mabe na malamu lokolo olingaki tikala bongo mama bongo libalo bolinga ye lelo keleki ka emo bepa moko asala accident comme handicapé oza obligé komema ye ti liwa ekenda wapi na mwana mobali na mwasi balinga na mariage bauti be papa accident moko atikala bina kobala te tiliwa ekenda wapi le meilleur pour le pur na yebisi yo oyebi mabala oya sepela bali ebonga ndenge etindama mobali kanda bala ka mwasi soko moni mwasi abali mobali azo tricher kaka lobe komi condition to auta na ba famille moko o depuis kala saka bongo ba moni ndeke kwa bomba kindumba na ye na ndenge za na famille moko yebana aluka mobalo ye moko ko pesa ye mbongo soit dise mobali ko bala ye nte so comprendre tango ko bala ye ba ko nora ni mendo te uti na kota mwasi tango ke na libala oya bali on ezaka photocopie pour la alliance mais makambo na ye mabe akotika kango jamais parce mobala sakana ko benga na ye mobali on apena kati ya famille mwasi azaka na tina te me baleki mwasi ba mankaka ye poto sala yo zala apa yaya yango moni keba mobali soki mwasi nda sala o zala so ba respectaka yo ba muke sur 10 ba ko zala 1,5 so yo kinga yango mona linga mutoki nanga elingisanga mwasi nga moko na kolinga na linge selonga na boyena ke na libala o famille mwasi baleka mbongo ba benginga ubeto linga na ndenge moko ba favoriser nga na miso bato bazo banga nga comme si prêtre nzoka na kati ya famille na penda lumbila ba aider oti ba aidenga ba aider mama ba aider challenger te challenger après ce conseil challenger aza lokola lion oyo alingaka te bakangele na zo bapese musuni ya kofele challenger aza lion oyo andimaka lepuku makimaki mbango tala balio bakola na zo bakufaka vent bazaka na minene moko bozoba po nyama kokwesi akimi te bakotikeleka pu tala nyama lion azaka na zamba azaka na mwa bapake oyi pourquoi akimaka trop na vie facilité eza bien mais kebe ezaka danger enimisaka bato rare la plupart ya facilité koti ebele mabele tala muto bafacilité ake na yaya zio yaka tokesa na kompani nga ne mokonzi soki akoti amesanaka na ebande soki ameki omesanaka ma moke akomaka na makambo mabe mingi etingaki efingisa meme ya na ye tala muto koti na mosala mpo ozwa ye na facilité amona pasi te oyo awaya telema babengana yakotaki journal etiti akomi lelo engagé po asaka na mosala amonaka soki nalunga na kokende wapi yango nde epesinga na koma mutu mpo na oloba yango moni nalingaka banzela oyo ezaka ya riske nga oriske vi mais ozwaka motoki na yo nalingaka banzela ya riske mpo nabengama challenger nga soko olingi oyo edenga natalaka na 3 temps pourquoi alingi edenga po depuis kobata mati lelo nakutana bata bongo te vi na nga nzambe alingaka te liso na ngeleka na nzela motu mosusu ngoko olinga koedenga soko mika po osala ba motema ebebi yo alobela yo nga nasala mabongo très bien nga kutu na nga moko nga kaka komona mama na bana makambo na boku tokende molai pour pesa perturbation nazolobela polele nga nazaka kotelema na nga foko ma jaloux mais nabongaki pe te sans motif na bato nyonso nakutana bango na ndo mpona ya nzambe amemanga na nzela oyo esengo na nge kobimaka pa bato te sino te bakobetela yango tolo yango moni nzambe alekisanga na banzela oyo nga moko nakutana yango tipa sain sof soko oza kategorie ya bato nzambe apona okomona mamona mbwa tika bilela lela kosungwamaka to kobima bolole nayebi te so ozokomprendre très bien pasteur John Abasso yango moni mibala bataka lokola babiso bamingi te koza numéro 9 na équipe oza charge équipe yo epesama n'importe qui te tous les joueurs ataka botine mais kotia bien mpona bilongi
mais bino so terrain moko kocha bien pona bilongi sakana zano titulaire aussi sa championnat mochaka bité tika bataka na kwa na bango ataka na terrain za ko fier kolobela ete ele ko ina mto pesa équipe raison ye challenger tout fait so on comprend mais ça bato mususu babonga ba forcer na bango te abimika bango beti bako baza na bango bakutana nango bongo baza mais il y a ba famille na ba famille il y a ba famille mususu kozwa ya bango faut pesa baninga reso bazwa na mona famille oyo ndeko yemoka nyokoma na ndenge na ye asali voyage akenda poto ça aide la famille na komi na poto bengi sa bandeko nyonso na bana batata mwasi bakenda lokwa beriki manzaka na mashaka mote na lobaka c'est un homme à féliciter yo mutu moko sous-estimé na famille challenger leader un simple judoka ozokola na métier na esa pour la famille lelo peta nzamba asala ke poto na nzela nini po koma pa kutana ki na nini nzamba asali abengisi bandeko na lebele bana facilité kombe bana kisasawa azuli bala malonga po benga baleki ne bakende poto ti lelo mususu bateki lopango akenda libela wanga nana bato bateki lopango pana ba papa nena mamba kuma kukamwa ya kuma kusama kama comme si yenda lingi so babika mwana biso mama na za fatigué akomisa ba anniversaire batakuta na poto lokola ya bango bakuta batu na appartement ya yebate so batekela lopango tende akoma na poto te banda koma na poto likambo baningo akuti na poto ko memaka bana mindela boti ma fille tu m'as manqué ya kozwa cadeau ya 800 euros degré bato bateka lopangu bakena otiko na aéroport ya njini ozomata vyo kutu na kolenga mpo matata masuwa te so babeyaka boni ko naza okipe donc akoma na complexe ya vie akuti bato na poto na mindela wangani famille or famille de Sénégal baza tala ba famille mi eza na kisasa so omoni bango bateka lopangu ndambo ndeko na bango akenda mungu na nzungu wow alors belo matala so kingo original ebele bakoma kolinga bapesa bapasa au moins $2000 mais famille les autres souffrir ata place au vendre obi na bien na bango pe obunga te muto asala yo mana famille bateka lupango to ayibaka mbonga kenda poto raza kura jako mama imemana makambo etali Kongo esika azata to tshela ngo motema koleka biso kutu tozawa to kipaka ngo te baba bola Kongo baita Kongo yangani nini yona vina yo mama ngaka na ngana tongo li peza wa so na damena toli se Kongo eza mala batika ngo boye yo kenda poto orokenda luka kopi no bima na 5 euros sala poso mbongo zele belo sunga famille ya Kongo okomasa la mkina tango bandiko fandela Kongo basakira manyama na pays banda kanga mwa français comme mama alongwa na makambo ya Kongo indépendance mindela koma ko tambo elango ba ranyo na balabala ndira botama na poto Macron il a mal fait yo bateka lopango kende luka na poto koma ko tema na ba ranyo poto ndire mundele ko lekisaka drapeau wa on est à Paris on est à Idi tala bolole oyo na mona ngonga bie tana kisenzo bazelaka ye yo abima lokwa munde mitoko ndoko moko tuna to marche va makambo etali yo te na poto posone l'indépendance mindele yo moindo bana bibwe na meminga ngambu mama makambo solot nazalobela yo pomona ke mutu eza yangani te babuja mutu na kasangulu donc basimiselo abela ko bentesere buja azwa 2000 boma sakende fulu me makanise ebunga azana poto ndira azana mitendi aiba tena za wapi nazalobela yo mama makamba poto alekaka nango mbangu babeta talaka indépendance ya mindele alikaka na drapeau liko mutu ko posa batuta on est ici on est obosa na pe mama nanga so zana yaya boy mama nanga kolela ayisio bon esa mtateka lopangu songisa mbongo wana zeskola ngai kuna ngo banoko balakira bo babe babimi na kinya ngato toteki lopangu mutabake poto to songisa mtazo sambongo ube yo makira mabe ube mutu tinda sambeba bino mbebo pota mama nalo belo makambo moni poitala yo kanga ko bimaka na kisaso ko madata na braza eza dia challenge ngana betaki tour na poto ya kende ko tala poto na kende tena ke lofanda na ozoki ni sati pena fana mena tali bato na kutali ya bama donc nzamba limbisa bazana bango bien mais bana vimo na mona ki selonge c'est un peu médiocre donc bazana un peu stable te bana bango bien mais na bi modèle vio wa na bato be na moni mukie bazali mo bien na bi ofité
o kuti kuna déjà ba umela mikande ezate bazela kaluka bakanga bango na kasho ngabi ovité nazonga na tana zonga na Congo lotiko tek makamezo kene mala Dieu fait grâce à qui il fait maman n'habite que pote ça mabe pote ça base ya ko pesa vie raison même des nazana za peine souci sur nazonga pote na beta tout OK na bien refanda gata tana lo bakana mona kana kene hein pour l'excellence na tout ça comprendre très bien souci na ngeza nde kopo sala ka tikala nango lokola métier ko tambola partout ko pesa raison voilà et loko na tia ka bato avant linga bible linga na musala mais tandambe numéro 1 pa pesa ko pe moko malobi mais soko tiki nzambe kana prier lo lukaka te o sambela ka lokuto ko finisa nzambe poza ka muyibi et bien les batabi prier au défi o ko futa te bo swani frère sœur mon ndimi apengwa ka soni sakamba sia map valeur nzambe bébé moi parce que bébé c'est église botondi na baleli bo lukaka te kaka olamka na nzala na loti mabe église eza ntala au moins na pesa no conseil vie eza courage pourquoi ba pagano bazo pambola makoleka bato batondi na lingomba vraiment question to se pose yango wana ba pagano ba pambola makapo baza bataka ba yebilo ya mukili makambetali lola biso to za kuna te poto ko prier te mkola soko toke na tali fe li felo mais makambetali ko komisa ngampaka eza ko lukali lipa ko nuneza makamanzambe mais pona ko matongo courage nanga obimi to kanyi maboko mo senga nzamba sala o kolela nini tele kindoki vraiment man na bible na meminga lipe kitaliko maman kende kop rien akolamka na tongo makambo bato ayebi koleka fina ye comment makambo bato oyebi bango mingi koleka fina yo okombana nga très bien oyebi makambo bato ebele koleka mama bana na quartier yaya penza kola soko talier doyen mais akenda congé sans motif ça belle fête même ya mwana inane azotiela motema mais azana ba 45 ans à Kevin 40 ans c'est ko soni se batalo panga nto mwana pia bango te mwana locataire anniversaire mwana locataire quand ça fait moi kuta sisi garantie na mon côté fête na bango tali biso te biso to bakolo lopanga pesa biso ya ko poka ke to zongo mena soni to ebani penza te yo ya quartier so to bimika bo dudu bo ça qui fête mauvais hein nga pena na za doyen quartier bo lexinga ta bière te vraiment bo za mitif so bo futi ta to ko sola te ya yo tikali boye Traso yo tanga ko lebela biso français so ki makambe yinde o de français na français ke iwa wapi pour moi na ke français ndeza base ya ko boma pe Congo batu bayeba français lokwa balingaka misala mike te batikala babolole français comment langue bamayele français comment langue ba paresse so mona ta jeune garçon so ba français mimi tala e bien so te kimae ba ne paresse aza tata te ka lupanga tika le héritier patiner la poto na ebi bango oza ka putain de merde ko basi balinga nde boy o tragi na novela so mobala lobelo ka putain alobaki yango te alobaki yango nazo ke no tika la zemeya alobaki ka lokwa Rodrigo makambo bana nazo ebisa yo mobala courage azaka na posa obi courage azaka na posa lo ba 4 fois te pour budget za na poche atambla ndenga lingi pa zabke oso sana mbongo atozo tamba na sengo okota na bureau munene na mbongo so ba boyo mbongo bimi nga seri moto mena masana ke ndaka bari moko bena sengle na kilote to kiti karimo na bana polele na mate na banda ba ngaba to tricot ya chemise ya sengle te ou peut-être soda te donc tababo yo zonga tona balika bo tala poche ko fimba ba poche oyo kota ba kotise mama ba boyo mbongo ke baton babi aende pa panza soko pekisi etali ekuti eboye azakane banda kala boye ponga kokola nanga na lingaka kakate na notama na ba sengle ba kilote pardon na zakales eloko na ina ochanga mala leza makamonga na mone sengo poto yo mukidi mbala moko to ya deux fois te bo beba la bagage mama ça vindengo za lingo yo za po zange comme ça di bakute na zanga mena muto na trois pe na vie voilà comment pas na ngani bi mafo aba no polele revendiquer ka droit et ben laisse connaît ba droit mama na ina ngana omoninga so na tana ki église pasteur te anga nzambe te anga lola côté à vie privée na ngate comment comment na bana sisi frère osali nanu te bolingo na ngetele na nini awo zolo babe poma chabo yanga na yaki na bango afa yo cha ote yanga esala kini nini na betri soma na kufite na yaka ndeko na yako ndimela nzambe poma kamalalo na ebite tanto nakota lola mais comment vie privée nango zo tutango omona mobali taboti bana witi ba kembi na suka nzambe ko sana nzela bana peta to kimia mama tolo ba makambu bien comment moni ko juger ba faute ba tune bandel pour moni danger bo c'est radika mona suka donc moni bo juger ba to ba saka na venir pour ne bande ba bima mabe bo chola njo ndé bango ba to simba makambulo lobby bo pesa confiance ba to simba biki na kae
bokwela na bafo pour surtout ba maman bele na ba papa bokwela Nicolas bano batanga mingo pe bango reso me bakenda na kotanga na bango libela bazonga te ba fayi bomona pambe yango bakomo pesa vina bango tala na te original koya na parti pina mutilité tikela nzambe makambo wana sala paro yo sa ngata na te yo ndenge nini talinga te so ndo simba kisi na kopexo te kende simba kisi yaka na dimi soke yindi mikumba na yo yo liboma ngo yanga yo mtoko potana wana fulu donc yo opexa ndanga simba kisi yo zana aja ba 25 à 30 na pexo makamba kisi yo za mwana muketango okute ko to utaki to komelanga obungaki te comment na kopexa yo poso o rupe na viole na koma na bonga te papa sa pexa nga kende simba kisi yo kadi bozo so simbe mi yaka nadi mais soko koti fulu mikumba na yo yangani sakana challenge tout fait bato ba filmer rezo mataka na kimia ba filmer bazo ya po mibali papia ka baleki mibali baleki pia ka trop ba mike mibalo bazo ka basi engagement je te dis mibali ki sasa totali bango ba komi na souci ya barco de venir mobala zo beta ko passe à $10 pas que no tala samedi vendredi na romela wat balinga ba 16h là bato ba fani na kitio ba ko tia wana akosala makambo lokola bonga masolo minene ya bale na musique kobina ba banze monyo so poton basi ba komona lokola basi bazaka ba matérialiste pourquoi mbemba moi si bazo bengo na bar beaucoup tana ko passe mobala fanda kate lokola ça ka $10 na $20 o wele ko pesa nzoto mbango pani bokotaki na bar bomela tindi 4 tours yo sepela so mbelo maki quand on libale suki kuti ko banata je temite yo moka na sengo bar bandiko to bina nzembo amaya okanga maka lokola na mbeto yo moko mikumba nayo ala bana makambo ona alo belo ba pepolele mibala ba courageux ata côté kalo kobungeta azaka trop likolo de tazo mela wana mitu mbongo ekotaki botan olinga koma na 3 bouteilles te so calculer ko kite poso kala ngombo kene pa olinga minga kene ndakwa tika bonga na miette ba mi ke lobi mbongo neza chando na bénéfice mibala ba courageux et puis baninga mingi soka zimbongo bat parler na tango fanda concert na zo ebisa yo mama vie eza calcul ba nyama batanga te bebe ko pesa vie calcul bongo yo mutu degré alors bana makama mike on a ni église via complexe de l'équipe à gérer maman complexité via bozoba bomi kabeli bino moko esengo sabo ebe utaka wa bokoti na masolo batu babonga sabo tuna baluki ba utapi po bakoma wana so manika apato wela ko soni sana ndoko moni ndako na mutuka yakuta sana 4 millions wana 3 millions afya chaka trop ya bango beti oui yo sko kolo yo omi lobele do salaka nini wapi tanga rien kende cop rien ofando kangi maboko mwana mke ya 6 ans elanga batinda kende kasi yo mukolo basundolo na mbeto lelo ko lamukala la muka bazo kine lobo toute ta vie apoko moko na nzambe on dimanga lelo te so kingo original keba na muto ako mukolo bala musaka ete azaka pe na kopite batuna kesu na ndaku te akola mkalera lingi fauché na vie fo ata tongo te pokwa kopi na kobeta ekola musanga mama na fungolo clair ozane omoni eloko ngana kosala ngamoko na ko bima na 3000 francs esengo mbongo na ngandeke na kozwa ekopia nga lesko le kamta kabelinga $100 o ne bi pesa uti te tanto tina kopesa ngana baluke bandolo babilo baloba tanto ko mona sango pe na okenenge ko sima na kopite po imagi trop et puis ko mona ko linga ba vimo ko ya loyenge mbongo nyokwa minango soko lingo sango na perte fo zongo na calcul na kembaki so na zongi piaka na kozwa suna passe bakoma na dajo mama na ebisa mbongo na nga so na liete so na kufu mutu olobi bien wana baba sala ka bongo eza bato ba mi chaque monde to na Congo passe ça Congo mobimba mais chaque bato misusu baka na passe na misu okomona boy mais na vérité kota na kati aza l'aise maleka na papa na miso choliye mais ndenga zo vivre ami yebi kimia mama na pesa conseil keno tala mabala misusu moi si comment qui me libala te mais baba la te rato fan comment tu kala baksa mon abaksa mobali bana nous sommes comme kaboti sur 3 bana azomona kimia na mobali kimia place ezali mobali vine ye wana babonginde ya makasi te mobali zo tia l'aise o to kolamba bino bolingi spectacle bamona bino mama ke bana moto alingi ko poster makamne tu na Facebook na réseaux sociaux asombela masika voilà bana moi chez ozane na ndako alingi ba film makamba minene na ba théâtre o memomba ina video ko na lo bano clair ko théâtre novelas e bebsa ba sebele pourquoi makamba zo envier makambo eza na binoté oh libala faut tela makambo bala lingi yo mobile sur l'action 10 c'est qui fa yango wana mukolo bano eza 3 ko sentir que pourquoi pesi muke faux ke bana mobile bozana e okenda ko kasola toli alibanda ba ninga oyo kango makasi ko leka mobile c'est que sur libala te mobile faut landa kandengo lingi akosa kosa ote mobile na yo boko suka na bokola na ye akosa ote mama nazo bana polele mobile asir obungete ezaka ba miliote ndenge bokende
alingaka nga eza vrai tozotambwa na kimia moke bosa kolakisaka ye kote tokendaka fo songo pesa rapport soko eza mosika osaka tudu kama taye mpesa na bwakelo ata 8000 banda kolamba vanga na kui na koma elakisiki esusi ya mindako eza koma mobala bosoki ndobwakisa likolo ya $50 mokolo moko moto oyebi te abenge boke na baro sopi nzoto okabi nyonso. Comment souci à téléphone quoi iso libala malonga oh sur iPhone pour ça na bato benga to ça pas ferrete ato sur Android iPhone 13 14 16 échanger on ani no boya mobile bandino na passe tanto mtako honoré olobiye vraiment mabalo to moni lelo mama ba uta na passe soko moni mobile tanga sokumisa mwasi atanga te ce qui fait abomba ke na lelo ba difficulté bino bonika mibala lokum comment kitoko na bino zo umela ti lelo bozo kende te me basa mabe ba ki ava bino ana bibo na soba mabe pamba ba jeune ça qui toko na ba balingi makambo ndenga leka bazo benga kai na zana Jipo hotel me bengi okay o sepeli si apeso $30 oyo renye na quartier to moni o prêtresse et la bonne gosse ba bodi o sombi me baba li yote mususu bengo j'ai dit OK yeba ke ko defi sa defi c'était ko musupe ba ndoko futa te o de famille libela oui bien maman kode organisation mi moko ba meki ko longole zo longwa te tikelo libela mobile ngo patsa ko se maki mabite ngana benga ko mukolo se se ya mutu musu c'est que on a vu maman na olo belo polele oya bo mona ba perturbation ene lokele ki mabeto za na mwana oyo mama na boko le bebele quand on a critiqué na olo bena bino sembo ya vie ene ba erreur muso ko sala muso fo sala ngo contrôler na okende wapi parce que faut tout na ninge tinda ko sa motema moto me vi mutapesa nzambe posa la passion nanga na nzambe mutabi fesa nzambe ngana ko sherende so memanga mabenda za goigoi so na za courage na suka ato forcer nganga mona bike na luka kama limite na ngesuki wa ko fungola wana makamba lobby so komana pile nzambe na yo kabino ko leka kolo mukini nde babomisa mnene banzela mai babomisa mnene makamususu bakenda kutaba nganga ba mutuna makolote mutoko kosa toketi ngana nganga ndoka commission de piège ne moka changer le kisi yo ba camarade ya boy alors bana makama mike comment ça les camarades je sais que makama bana so ba wana aventurier tala kutu shikito kuna baguta bengsa yo yeku soto ko peso ka $100 ba moko ondimi oke na mobalo yebi te po bima na $100 tala shawarma koma tala mutuka mama nanga yango to maladi pe comme belé na mboka tika ta maladi anganité na ba nonde makamo eza sérieux yana lokole ki mabete ozanga place na motema mobali ti liwa moza mwasi oko tula na ote po masa tula kate olo bi masa tula lokuta donc ba ozo ko le kaso ba benyo ndimo ki hotel mutazati bo ngondi mapi bo ki hotel moi $10 20 o sepele sur intérêt mais mutako chona kima motema azate ke uta na place moko be mutu moko azane pia ken machono mutema libela alingo ba na vérité mi bala ba fantire ko ba bisote ke ba na zebisa yo so kwa ina fo pour mama kanga mutema longwa libala mibala besko bazo kendo bela fait ça valeur koka tena mibala so kaza pia kama lo bebele so kazi mbongo comme na ba kwiti mbongo na ebiso pasteur Tombosco ba libala ba commission on est-ce que du rappel ba la commission monsieur dira que ça musu pe dira raté musu pe nyo c'est ça possible ngaza nduma mo bena ndima kite kopite na kozwela ekala maintenant na kutana ki na ebena boya ki banduma nyo soliko na e pona longwa kune umela ke zaki vashinde kabola kingana e na tsa kompa te awa wana poto tena soba awa kala o mona makamnengeza ndengeza kana so koma na mona ki base bele me ndumani ake mamelo ka libosona no ake yeba ko yamba mutu ozo so ndumba moko bi place azala kate ombito kendo tela bito to ke place na futela o koti na ndako ndumba boy en tout cas ndumba moi si nanga foza ka ba ordre kwa ndumba vérité nga so sa ba trace kwa ndumba te na ko bengana kayo na ko bala basi sandi ko lokwa ka ba qualité ndumba wana qualité wana te na so pena mama na lingaki yo na bombe tala pasi moteme bombe otina 8 2% ko kokite simanzela ke kende oluki mususu mama na so bana yo ko ba qualité ndumba onyo qualité ndumba za mwasi atoboti bana 6 ko kola te na ina mwasi akola so comprendre nga erozongi rouge à lèvres zaka na talo kwa mwana muke na te so comprendre très bien alors zalaka gentil donc obunga te mutalingi libala kotala ndako tolala katena kikuku chabolingo affection bata soso bakama ndunda pambe pesi ndako esengo koleka bino bata soso soso na yebwe fona mona ko jazz
solisaka lopangu bien bamona ko openda nebitelo bani kozala netele bana osimbi miyoyo longoli mwana miyoyo fiante opangwisi na liputa natalaka non salité opangwisi olingi osimba nzungu afufo kulumba to nazotala médiocrité oboyebala wana fo kende omonaka peti ekimi nandimi nakota nyongo amapa libanda na sukali me na kineli ososo na ona fufu yudi basangisa bolia olie na te bazaka mpe na batunaka mpe te basi yango maya maboko maya weso omonaki nde balongela mwana moninga nye yesko babwaki bapangwisi moke atieli maya maboko ndi otala nye o nini so balingi oloba yo nde obandi so lelo otala mama ndumba na ngai mama natiaka ndumba na ngai bandumba na ngai boza wapi bopesa moto conseil ndumba bandumba bakeseni ndumba pene azofungola kaye na ntongo eza métier nanga avana bima nata bakritère ni basaka mpo papaya tiens oyo bakasoka bina o 10 na bina na 2 dollars liboso bonus nga ndumba azalaki 10 bonus ya 15 mpo matisa fulful affection baleki na basanda ndumba bokutani kaka bosololi oseka bisoka bopesaka 10 opesaka 5 ate mpe mpo batalaka mpe nasenga mikolo openda faillite talaka faillite imotan talika bopesaka 20 o exemple bonese na bonus ye solo 5 ya likolo yoka chrétien on dirait libala 6 ans azozala lokolo na tia na lipende na ye ata lianzeza te mazoningisa ozokali ya nzoto moko aololo bakisa oyo esa mama abino okomotune bakese loko intero yango yolingaka voyage te ate ya poto te natinda ata mitendi kende tala mwanda tala oseyo ozonga mama okuta mwasi aboye wapi mwasi mobimba bongolia bazoza likwicha liboso ozodundisa yo ondire bebe ye moko fanda obina ozwa affection aboye wapi mwasi aboye kokima ye alors po comprendre nga naji na nga boya bengo bebe na balaba tio liboko na sali pe gondire mindele posa tokoma kote tozokende te tobunga mama tobunga totambola tobunga nakoka moi te tala ozoseka nazokolobela makambo oyo balanga yo babalaka boye otambaka na panya na sola mobali na zolo kasi nya kuku te bakangaki wese na tata lupango ayekaka sikoyo elolingela mpe isola po anye ezoleka mwana mobala vimbili bumuli wasola nya mwana ye moko yaka nao na mai po degu ekoti ndako naolobela yo ozomona Pasteur John ozotalaka bana nolokwa nkele mama sokoli bana te mama alongoli mwana nye sa savon alati mwana coupe ndio mema mwana bena sola nye pembeni kati mama yongoyaki mama yongoyaki mama ozomona mwana moko lokwa desi tala nalobela makambo esalemaka na mabala oyo yoko mpe mama sango kasi namonaki savon te namonaki savon te esala nini ozotuna bongo biloko batie kasi ngami na tieli yo olonge nonya fiston ça savon mama oti biloko naya nde biloko nalobaka te nga foka tieli mama nga fo tieli yango nazongaka europe fo nazonga europe mpo non mindele tu bazalaka batieli tous les mindele babatieli so omoni mundele na comportement bacongolais eseka azalakaki banser avant ngami nayebisa yo so omoni mundele comportement bacongolaise eseka azalaka maser mpo mundele to ezalaka yanduka atalaka te babokilo baza coupe tolo polele oyo aza faible ebokangami mis so oboyisenga konje okende oyo eza nde filme na filme oyeli nini toboti pete wala ngo ya nini oyo tokotala na filme yango topatike na pokwa toka changea oyo eza dessin anime te batiaki nini novela mete salaba amatala soko tetenga na tayela yo na beto kimia ata atangi toka mwana papa awa mwana tombe nakopesa bashema très bien ya bobolingo na bino te ya bakongolais opesi mbongo kodangaka leli nyonso makuku endembe yango ekitika talo limona ndeko ozoba tala mwasi azotraine nga libana
ozimbonga benzena kimia comme libana ko motuna ah ekolongo nange matiba biso to kokoka te azo live mobali pia ko manika mama e talupangu na vanda moi je malobo ça mobali yoka nazolo bela yo so yo king original très bien moi si moi zo lamba ko meka misuni nyoso na moto ozo teke na fenêtre ça meka premier tour oratika deuxième tour au travail troisième tour mon manika oh na bali lokoso moi c'est économie wana mwana masa zo kabola bilo ngalo ko kako ningisa kana tala ko chela ngani nini kwa sisi nyoso na moto aro ko bambela ba misisa otake tala madamu na la bela yo ngaite wana mabalaka voilà pasteur John to mona lisusu lobi ke nini ba jeune awa balingi ko lukate et misala ngo peza wapi mama misala za ba compagnie ba tribalisme komi tambola leo na poko mona babari nyoso plein bazweli wapi koyeba kende na commune babali zo sale matis dimanche babalaka azolo bena yo kende na morgue bazo misa bibembe nyoso na pia kel babimiseli bazweli wapi contribution na bazweli o bapesi bazweli wapi yo ndo zo mona Kongo mabe Kongo eza kitoko tambola na miso bien o mona Kongo kitoko soko vandi ko takolela Kongo okufa ko taka gouvernement na kate mboko so tela ba konzo ko sumba ko mboka toke ko to ko mokomi so okufi okufi ko taka Kongo kate nazo bana polele kende na Kongo place ko memo kende soko tema kamsu ko ina nzelo zo kende chaka kengande kolonga pesi manga na opesa nga raison kande to sola kene aéroport ba mati avion bazweli wapi ah non que tu sérieux soko ke na wenze ko soma biloke pola yo ndo lingi via boy tala ngombe ba maki na tongo na ngulu nyonso esi ba sombi ba uti wapi seke mbongo eza ah yo ndeka barabara mikungu olokende sombe kolokende kana ba bikedo ba bwaka ba pousser na bikedi weza kana ba Singapore Congo di ba nikelo na machine we bimaka na ba nsenge belo byango très bien obunga eta utaka wenze makolo poto tanelanga yo dindaka kaka ota mon cher balingi bilonga ko telemaka na bidinda atenelaka dinda kaka akendaka wenze takendaka ba obi koweta wenze bande mimo bachaka nerf pola na ba tomate o banani banzinzi ba maternity balongo batiki ndemi madusu ale ya kozwa ibali ba wenze wana donc 16h mama nazo bisayo yana ba wenze msoso olamba na ndako batutolo pango bazokamwa sola nyewe uti wapi o nzonga de biloko zolamba siko komo kosa ko pepana milinga po moto ke milinga kende kote mususu zo yakabo mako yo pe ko lokuta na yebita wese boucher te biloko na yo boucher mbimbi na onde boucher yo biloko pola mbolongo moko o seka tala biloko bola mama ngana ya biloko buso ko bela ozomona volio bandi prier loko intercession nzambe sale bombanga nakufa te soko prier to tano biloko yango Seigneur nakoti makila Yesu otala mbolongo boningisi mutu eri moko yo molambo meki na coin ebelaki boy nalobela yo vie okokimela wapi yo mona yo moko soko lingi boye yo moko ebela mibala RDC balingi kwiti koleka kopesa vie raison soka azwi mbongo awanga na pays ayebi teke bana minerval etikalaki mwasi aza na fièvre wana na ba soka pesika mwasi ya kolamba oyo etikali fete ayebaka teke na bomba mpo na lobi avenir nayebisa yo soka komi piaka wana bandi kobetela mwasi masolo na miso bato mpo na pays omoni pays oyo efese mabo parce que pa bare mwasi aka na masolo mbo tala moninga na akendaki Nigeria a s'en sortir esinga aza na Abuja parce que komi piaka mais so azwi mbongo mama soka azwi ka $30 soka tikelika mwasi mbongo awenzi ye ka bameliseke na baninga soka nalobela yo okobonga ndenge nini place yo na mwasi bobalani te na idée nzambe apambolaka sa osambela mpe akoki mpe kopimela partir ata ndenge ozokosa mwasi oyo soki azwi akosaka mwasi soki aza piaka bakendaka malamu vraimen soki na piaka mpo baumelaki azwa mbongo epanzana mabala na eza ebele ya na basi mingi bamonaka boye na bandako mabala surtout mibala autorité kagangelaka mwasi lokola chauffeur na volant mwasi azoko koloba te basi misu bakenda mabala ya singa na kingo mama nazo bana makambo so zomona mobali mombala okoso fufu na toki bana balie fa silika oka 20 ans de mariage mutakomi lokwa koko
Anoni. Ngande mwasi neti mwasi nanga kokima nenga moko na permetaki. Nataki tina komo samanga bia akima ko. Akima. Aonyo kwa. So natala leki noni ngisa mutu penda. Awe ko panzana. Akima na Comment on banga moi si lelo na lobby différent de pines aussi la mupepe. Ngamo so natali mabunde yaki boite ke wapi. Nabaka nzalo yo. Ko kabolanga na ye. Nzalo yo. Tata kabwana. Mama. Nakuta mwasa zotala kitatala balu ki amitali nga na bio. Kona longa kitatalo. Ana mone be. Elamba na zo bujaka mapeke matiro ka ba grade combien. Elamba na moka bungi nzela. Uzomona mwasa zo seka mino eloke elongine bele. Nala manayo. Nzale baby si mutu. Nzale baby si bubuki. Asali 6 mois sikolaka na clean. Elle a rappelé clean. Ça va pousser. Elle va pousser ba somo wana. Et puis minga ka somo ninga osokola senginda. Ya ko baluka ta masa sokwana clean. Ngama ku tata soko sa savo na tela kaka. Ngana sokwana savo to te na tela kaka na compagnie tata nzama pera ntoto mo différent. Ngana tela kaka. Challenge. Ato so pika vai bo. Mama. Sai ngana somba savo na basa soma nguba na mapakatsa. Yo sagana ngaya. Ana challenger. Ngana gera la crise, ngana me marapina prolongation kwa na match ba penalty. Ba tu mususu ba comprendre ba koka ko gérer mbongo. To moi 2000 francs ko betela ko calcul. Na émission wana ba goy. Vie eza calcul. So lingo pesa vie raison. Ero zate mona ko zana ngo. Zalaka boy. So ko tiko pesa ko simbi. Obike mikolo ngo za série na hotel. Mo mbongo ko so pesa vie valeur. Ko linga ba dépenser belete. Mais marango calme zaka propre mais tchaka miso ba kope misusu. Ngana ina muto ya za pia ka soka utiko azulelo le ba wangani ora kende hotel na lembi na pema. OK le bokuna. Fo muto. Tambla kana muto ata utiko pa $10 20-50. So que koti le ba kolomka na tongo ndela so kité. OK. Vrai muto. On a biso frère. Dala. Na lo bawa. Lipambo libino bosela kana église. Bosela ndelola. Na kotama na kobanga nzambe so bosela ka konginda na bino nzamba la bino nzalo ka bana mikaso ngakata bino prince boko telenga na mabondeli yao toza si on konga pendo fandi tio mituneske motela terra nga solo kuyeko na sambela nzamba yo kaka na yebisi yo biso sokutana ngo otuna nzambe bongo ngana prière tino et puis prière mutanzalo ko bunga teza ko mutawa matangoma na kamera ya kilo nzambe na ngae wako kufa te esa ka mokano na yo balingi mokano na ona nzala esa mokano na yo yenda la nzala mokano na yo otai bibe mabe oboko bima na tongo tipoko mokano ne sai nini ngo bimisa bolo le pa bombe tina ajo aloba mokano na lo kende kilo na bakamisa kuna ako kape ko chasser ba demonter po nzala eleki pe mokendaka kubetaka maboko ako zambela zute ako mikale on se retadika ofogati ti voilà pasteur John to comme na suka émission na biso to ko kanga nini na émission o na lobi yango ko bonga déjà nzamba pesa o pema na makasi yo moko travailler yo obimisela yo ezana kati na yo pesa lipa linga nzambe pende kolo yo ko bongeza courage na yo so poza ne konzo to ko mataka te soko chola ka bambongo ozana venir muke soko linga resi na mwasi ya muke ozwaka kisaka ye pesa vie raison bo bombela ka bino projet ko lika ko kabebele po ba bola déjà ba africain balingi bo bote zanga mutuna makolo olami mwa 3 mbolongo ko kabino te ba pe seka na ko tindi sanité yo wala tinda san ene bilo mso kabali ba tuto ba uziba kebe ba komo seka bino ki bolamba kama mabe pimela bango botika na lokumu yo ba mono mamebe lo zali yo mo zomona mbolongo tena ne beteli se kimi dana nzungu donc na sema tu sais mbolongo ya muke lamba kana matokolo ko matokolo déjà ça badi ko matokolo la pamba ko sa 3 boules avant comme na mutu aussi matokolo la memi mo badinda nda quelle affection matokolo la otina mbisi est-ce que matokolo la danger na beta kaki bena dala matokolo bien azaka mbisi yo est-ce que nyeza kana matokolo yo sakana yo bate yo na yo bisa yo o na lo batala so mwana ngokele kalinga kama mitupo matokolo pe sike ko taka na mutudi no sasa ka krocho na fungola yo très bien na yina mutala mbalo mbisa ngabi mi muke
yo mbisi eza moke ngolongo zolongo babekai wana kalinga oka bongo bekai eza déjà affection yo yebi te azokata mpe lipapu na nini na mbeli ki oyo lipapu soki eziki lipapu ka ya pamba wana oyebi kala na loba wana wamayele te obolamba te yo mama kutana na challenge ngaso na mwana la sabe na kura kolamba obwaka misuni okosela pays degré mboke ya mabe mama musuni monaka longoli boye est-ce que mbolongo pende est-ce que Thompson azanga na basalite obwaka kana c'est ça bestoma na ye na longo na tala mama na bano polele otala concentré on kuma bien bora so longo tanga ta siso tena moto pena ba de tamboni otana le mabe na bato bala mama bumi longo la misina 4 olongo ba foko na hote ya bino original Congo foko yeba olingo gérer vie yaka na peso cour mama conseil gratuit ko pesa ka fika kate longo la soni mema vino ngo kende ngolo ko simbo pe nga raison o ba bonga baleka na passe babima loka baleka na passe te po bomengo kufra bango njoko ba kemba mingi koleka yo elo ko so bo mazo banga mingi ya moninga na banga katoza nani mafu to kuta na ropa ya liwa challenge ne tingoleng sama nani degré nga tota manenge za e simbe simte mafu yo mtali bosote na container yo mtali bosote na ko zana yo ok moninga ata oboyinga na kana zuwa kende nga kana zuwa te mama zuwa ni to bota no bana 60 40 to boyani yangani yo ka d'accord na bela pona yo kuto équilibré nga na paye 15 000 na otonda te bambimo zo tia na tali bo biloko 1500 taka na tika nga moko siko kake maleo combien de jours pazo tina obunga mama na saka rena kenda ko bala na zongeli bino na chani o na zo mesana ngwana chakaka o matanga zo tia senti que moni 3000 passe pesi raison 7000 etikali ko piaka 12000 ko ta biloko me content mo le bezate po mabokile ko tikelo pipi na mesa to ta mabokile zo saka ngwe sani gwe mame papa lingaka bacha modèle te kaka 15 000 libala mécontent aboyelo ka bokende on comprend nga challenger la lia yo voilà chers téléspectateurs tokomi na suka émission na biso bozaki partout dans le monde ya kolanda biso merci pour na soutien na bino tokomi vraiment na suka passer à ton numéro de téléphone numéro de téléphone kan salaka 084 75 18 112 vraiment nzamba pambola na prochaine na biso José Lokamba TV José Lokamba TV bo s'abonner massivement nzamba pambola to la minute fort yo moko blessing Casemiro blessing umela na sima vito zaki na Joyce Lokamba umela oto lobino to lobitena batutu bazar ba challenger bango ye ko mate abiso ba yakuza aizate ke okokite kufa ke kende to l'équipe belé bisini batwa sila raté degré érosion ye botikali ye ikena ngane ko botikali na bolingi nini okufa tala bilela lela so kokite longwaka to na place on tokolela zate bana wita bakanga kolela bongo yo mukolo zo lelela nini toke na rompo yo na peso conseil très bien poto na vimoko mama yokanga bien olingyo umela pesa vibikila pimela yo lukela yo po bombela yo soko yo kinga longwa na ba sentiment pombo ke perdre ba sentiment soko za piaka olula nyonso zwaka moi 5 000 10 000 $20 comment na petit ya ko selo ko ngosa le changer ba na lipote boso mande gâteau gâteau est moko 1500 or mapa 200 3 et aussi ça gâteau en affection derrière Rwanda mani ba kampe pour makabiso obongi te moningi ba dépense minene soko benga mi boyekeba komande na mwa mbongo bongo koma sono ba petit wana or ngana biso ko zo mbongo komi na maba mbongo zo mata ekimisa ba petit nzala na passé à 10 heures yati 14 heures pour monter mbongo le kitango zo tanga na mutu tango zo kene mona zo bomanza bombanza akosi yo moni poko maboy koma challenger soko tela ka ba to souffrir chola maba seka mais zo ka 100 francs mutoki ozana raison yani lo keleke sengote bano bakenda congé papa kolise me balaka na toko bana bakolaka na maturité kolika tata ya panza bana pa ba ya bonga tamba na kumba lokuma famille yana nga bombela nga bana est compétent irresponsable okuta mwana kuna makanisi mabe mariaka munene pona ayaka ne munene kolia me baloba kana ye na mwana kenda kotala baninga tu basala rinda salaka kokomba ye kopangusa ndako ye banda kenda koja koma boy awa senti ke na yawa ngani na saka misala nyonso
papa soki koza ye mwana bakosa omwana ngai munene nzoka nde munene kulika kotorsione na konikaka bilamba bapake ebi bakanti ya mbimbi mwana misala akendaka mashini maponaka fufu na suka yo te ezela nanga bakopesa moke pazo koza ye munene wana mwana azotalaka bonane baninga elamba vili yetombola tala kiaci bapape na kati osantiki yo kokola nango lokwa joueur nataki mata yo kokola nango simbi ye tambola na démarche échanger lokwa koko tala ba lokwa botine yo akiaci yango na tombola baso bango mpe na tombola te na Koweït po balata babamba semela pine na se mona azotambola lokwa ya matele simbi ye bafamille oyo nzambe apambola. Merci chers téléspectateurs tokomi na suka kanela lobaka so nzambe azongi te tomonani à la prochaine numéro bye.